na yebi na malamu na mabe ya mélodie na yebi oyo boye se mazaki se meki nanga kingana bazaki se meki nanga na bango na précité so do ni so tong bozo la ke mélodie ku film na diwana yebi mi tema bato boni bozo bebisa botika bilolo ba wana mélodie ngazalaki na ye ti un mois avant kufa nazana ba message na FBA to soli tango mélodie ba diamant po ya oti Lubumbashi tango va na flat wana ende abenga kinga bisinga liberté nazana flat awa na yebisika ka yo na benga ka yo ko mona ngai papa ya mwana nga maltraita kingai donc nazana kanda makasi na lingita zo mwana oyo azolukanga po azo mwana oyo alors na boy yango na kopesa mwana oyo te jamais j'ai kopesa mwana oyo te yango nazana nga discrétion so ngo mona nga nyonso yaka me yaka ka yo moko na mona mutu te ngite batu ba yeba na sali awa ngapi na ninga bakosele makamata na madi ngapi na maladi voilà batebe bazolo basenge yo poza maladi ya so kinga zaki mobile na mélodie na wanga na ngote mélodie yaki mwasi kitoko na wanga na ngopo nini amfumu lengi lengi betu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko she papa uki sari sabana waya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwangu mimbo imatea tremana mambo landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala makanda boyigoyela ungeriki makanda boyigoyela yafisa lengi lengi feroze yagine feroze makangwe feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala Makengo. Bonjour, bonsoir à la ligne sur Metro Makengo Tapirou TV, la télé des réalités. C'est moi votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte. La découverte qui reçoit pour vous aujourd'hui l'artiste comédien Liberté Oyo Azali Moko branche Topé Monkoya paix à son âme Mélodie Badiama Autoti Kabiso Liberté Oyo Azolo Baba vérité sur Liwanaye et puis ba soupçon bima ebele Mélodie akufi na nini boko yokaye parce que avant Mélodie akufa ba solola kinaye ba dans makambo ebele ba passa vina ebele na artiste to yambi lelo boko yokaye ko limbola bino to expliquer bino Makengo Simon Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba Makengo depuis Suisse na Zurich. On a boss nangai donc merci aussi à mon sponsor officiel Salon Flori depuis Suisse na Zurich. Donc merci à mon papa Nes Makia Didiata papa Jonathan, merci à Gilles Lamporio, merci à mes veuves tout partout dans le monde, vous allez en France, en Belgique. Je vois Lisette Molasoko, Motema Gelo qui sont soda Poto Force, sans oublier Lydie, Cathy, Amandine, Nicole le pétrolière, Nicole Molasoko, Motema Léonard Thier, sans oublier Laetitia Congo, LM Fashion, autrement dit donc Lay, LM Fashion, Bambo TV Place aux Ali. Merci aussi à El Mara, moi c'est mon Pembe qui toque Bambo TV Place aux Ali. En tout cas, Montréal, ce qu'on fait, on a invité des journaux, toujours, Bana Poto Baza, ébélé partout dans le monde, vous avez l'émission, parce que nous savons déjà, la page Nabiso. Il y a Metro Makengo émission à l'élo yango boza ebele merci Montréal assistant à Richika Zadi mbote ebele qui m'ezate hein qui m'ezate voilà qui m'ezate to yebi biso nyonso partout na monde tozolela oyo moko oya bino ototika biso Mélodie Badiama paix à son âme et sali passe pe mawa liberté to lukio pambate parce que il nous en a vérité, il y a liwa ya Mélodie, il nous en a vérité, il y a ma camobele ya vie ya Mélodie parce que vous travaillez dans un groupe sans souci où lelo yo posaka ancien mbiaka na kati ya groupe sans souci, au sala rappel banzonzing bate belé ba mona kayo mais tout ça na posa olobela biso
obimisa biso oza kati na yo par rapport ya soupçon oyo ezobima liwa ya Mélodie balobi Mélodie akufaki na sida oyo bato bebe ba soupçon na ki yo pe ozara mobali ya Mélodie c'est que yo pona na sida. Merci na question na yo. Ezosalanga pasi parce que nayebi epai na biso babantu tozalaka na respect ya bamort parce que mowe azalaka na monguna te azalaka mpe na ennemi te likambo ezosalanga pasi bato oyo bakopanzaka sango ke Mélodie akufi na sida nazobandela yango mingi na baémission mingi nazosala bandeko na ngai botika baspéculation ya boye moto ayebana akoki kokufa te bato bakufi lelo kaka journal lelo na hôpital nyonso ya monde lokola bayebana na bango te boti bango mosapi te bakufi na sida mais lokola Mélodie ayebana bokomi kokoma yango meme nini na bino ke Mélodie akufi na sida bandeko na ngai pepe kala yembaka koyebana ezali ngambo koyebana eza ngambo na ndimi yango ya solo parce que moto mosusu epai ya melima lotoko mwa whisky na ye allo becho akufi abele ya sida te non nazobandela bino vérité yango Mélodie akufi na sida te toza biso nyonso bato toyebi soki sida linga mema moto ba symptôme nini abimisaka na fin mpo moto akata motema Mélodie 1 asali dysenterie te Mélodie abima kwanza te Mélodie abima pata te na nzoto Mélodie abimba bibon te na nzoto Mélodie akufi na beauté na ye Mélodie azalaki moto ya taille na nzoto mais elongi ezalaki moke ezone songe azalaki moto elongi moke biso nyonso toyebi ke sida ezoboma nango lisusu te ndenge ezali ekalaki kisi ezalaki te bino bana ya poto boyebi ke eza na bakisi oyo ezokoempêche microbe ya sida évolue emata soki ezali bakisi ezali ketikali kaka na niveau wana moto akozala ne abon du forme même awa na nini na kabina tozomona bato ya sida bazobota bato ya sida soki omoni soki okolinga ngai te molingi ye okanisi nde nzoko aza nango mais soki Mélodie abeka eza na sida bozopanza ye sango bato boni oyo mpe soki opanza moninga sango yo mpo oza nango maso oyebi te soki omelaka kisi me biso mpe toyebi te nalobi na bino ke Mélodie azalaki na problème ya estomac eloko ebomi Mélodie ezali estomac Mélodie azalaki motu moko andeki koloba makambo te alingaki mingi discrétion moto eboyi Mélodie parce que apartageaka te Mélodie azali moto nayebisa bino vérité nazobandela na bachaîne nyonso nazoleka Mélodie aza lokola mangwele epai na ngai voilà liberté tozokota wana merci wana ezali mwa première partie par rapport ya liwa ya Mélodie oyoki akufi na sida te parce que azali bras droit na ye azali motu oyo bapartage na ye bon moment dans bisike ebele liberté autoloki lelo parce que botabe monsieur belé mais émission est nulle part ailleurs donc rien que la vérité parce que la Métro Makengo Tapir TV la télé des réalités cela veut dire réalité na réalité merci à mon papa Métro Makengo Simo Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba naba effort nous ça la Paul lelo to zalande to zabo merci na bin en tout cas merci papa vérité quand est loba vérité ezobima liberté Bobila mais quand on relate ce moment historique qui est il y a Yona Mélodie beaucoup d'anana qui wapi et puis Mélodie comme ça qui est quatre nos bureaux na yo ndengeni parce que vous avez belé dans groupe sans souci à l'époque tout le monde qui le fait sans souci à Zalaka tu belé bazalaka on a mais yo Zalaka makasi proche na Mélodie qu'est-ce qui s'est fait que nous ala au combo vous ala mana relation makasi bongo et Zalaka nini voilà na zonga na motu no tunaki ngai ko échapper yango te olobi ke ngapi na zaki mobile ya Mélodie ngapi na ninga bakosele makamata na maladi ngapi na za na maladi voilà batebe bazolo basenga yo poza na maladi ya soki nga zaki mobile ya Mélodie na wanga nango te Mélodie aki mwasi kitoko na wanga nango ponini c'est vrai bat fois lobabe parce que tant Mélodie va na flat soki na ye na chambre na flat
tovanda ngai wana na mwana ye panika banso tovandi na flat wana azolamba na kati banso aza na ye pene na sengla kilo tovandi na biso tosola ti tomela alambi tole 19 tobimi na biso na ngai na ye na mwana intimité na bato bamona talaka obimaka na collègue na yo artiste obimaka na flat na porte moko toza bato bilongo eyeba na bato bakointerprétant na ndenge na bango mais die matin parler mélodie epananga azalaki sœur na ngai azalaki confidente na ngai tokomi totika kokoma na niveau wana te ngai nayebi na malamu na mabe ya mélodie nayebi oyo boye semi azalaki semeki na ngai kingana bazalaki semeki na ngai na bango na presse te ntango bozolobaki mélodie akufi maladi wana oyebi mitema ya bato boni bozobebisa botika biloko loba wana mélodie nga azalaki na ye ti un mois avant kufa naza na bamessage na FBA tosoli babi liberté na bosani yo te nazoya tozalaki na projet soki afale tosala bafilme na biso tokosa na chaîne moko internet babi liberté nazoya nazala blindé nazala makasi parce que tout nazonga avec force na net message eza na FBA wa mais asalinga message wana abombelenga azobela ayebisanga te azobela après nde ntango akomi na suka awa bandeko mosusu bazalaka na point nord kuna bisinga mais moninga na yo azobela boye mais abelaki palu eza malaria mais est-ce que ça va kandi so encore palu mais linga tout surtout que estomac ekomaki ulcère et suis estomac esilaki yango même concept na otebele tobomaka makambo te mais odi alingaki discrétion makasi tati na bango nazo marché ba monte ti azo foto vanda flat wana abi liberté ne ko mona nga na flat na oti machine abengaka yo soki artiste comédien mususu ayi ko mona nga awa seke yo muto lobi yango donc naza na posa te bato ba kinaza na Kinshasa na tuni ba raison ni obomba ba raison ni pena ozo bomba kinaza na Kinshasa bino raison ali boso ezali ke papa ya mwana nga maltraitaki ngai donc naza na kanda makasi na lingita zo mwana oyo azolukanga po azo mwana oyo alors na boy yango na kopesa mwana oyo te jamais j'ai kopesa mwana oyo te yango na dans na discrétion so ngo mona nga nyonso yaka awa mais yaka yo moko na mona mutu te ngite bato ba yeba na sali awa donc mélodie na yebanaki na ye ngai na osala théâtre pa ya Simisé na 1999 tango guerre ya Sasuna Lisuba ngai beau-frère na ngai vie Aisha bana yolo ba yebi azaki na Tungumani numéro 5 na yolo nord na C mélodie azaki na Iromo vérité na ba lelo parce que na bien na chaîne na ba chaîne sonol ba bimaka mbo te ne to banaki na ye na Iromo wana likolo alors kota Jamar soki na do kende kapela tout na ba suna de transport na kende Lemba faut da bimana Jamar wana ki ba mélodie na mina yolo médical na taxi à Lemba alors mettons mona ngai moninga oh liberté na tota pièce na Simisé do yiba yiba ki yo to seki c'est là on a da mélodie ba inda théâtre mais non moi mélodie ba déjà théâtre mais na noyé na sans souci voilà mais biso to bandaki TV moi liboso ya baleki na biso wana para moko na sali relation na yeto muso nga pe na artiste bo na yesa na yemba kapela na chorale l'église catholique za na kapela na bosani comme dans ce scène na ngona kapela wana adaki pe choriste wana et sali relation na ko pas Simisé na ba fait on en est wana 2000 na ke pa ya mbali osombo Freddy Bonganda tout ça toujours relation le quoi nga na mwana Lemba ça on se répéter na Lemba alors nazaki na relation na Omega ki bala mbote siko zali na Suisse Omega ki bala mbote belé na sepek na mona contribution na yo pour na ndeko no mélodie sala yenga malamu Omega na mawalo mbote ba ofutela ndako moko na Lemba na botango avenir na niko mbosengo ma venir ngo alors so na ki rotala lombote na Omega na omona pe mélodie to se familiariser tango ne okota na groupe sans souci na kuti sans souci Mama Chako na mélodie ya kufi na bureau ya sans souci donc okuta mélodie na Mama Chako personnellement mais ope manaki mais longo na Maréchal Matondo Maté ya sans souci alors sans souci d'un survivant abandaki kozwa jamais bactère ya groupe mususu jamais quel que soit temps na ndenge nini pas artiste ya groupe mususu qui passe donc on a côté mélodie pas ça semble quoi tu baninga na été
sans chef miyo saka de pamba le sombo mona kayo ye susu ayo ko simba te zalaka kuna macha kwa lobi mache tika sa musana ye est-ce que bazalaka bana o botaka bango bazalaka ba collègue te ngana ba kondo shako habito zakande ba collègue yoko pouvez via moto évolution na ye azake pana yo même moi na kutu yo boto pekisi ko bimati ko bimela makasi bongo moto otinda paye yo sa musala pano au privatiser za yo ndoka pona ya kuna sina bise de maître san bana lemba ba yebi maître san azali animateur culturel na maison communale na lemba ye moto asali na ba fifi ba bodoro ba yebi otnyo so yebi yepe moto asali ke alonga sans sina ngamba mimena lemba toujours maître san. Mais ça n'est pas bien ça on s'est dit non na tini petit na biso kuna c'est notre frère de race zoe bonaboué na ba puya mélodie ndenge na côté pour sans souci ça on s'est dit que na ma fala ya ga lobby avec crédit na kuna mali ça mais na yena bani ba répétition à cette époque là pour na côté na sans souci on payait $100 oui lettre demande des photos passeport na $100 mais ngana quota gratuit Dieu m'attend parler effort ya chako mélodie on a le lelo na maître san pour pas convaincre sans souci dans un groupe sans souci. On a fait ça, on a fait ça à un renté. Alors, tant que comme groupe moko, to kanga misu makasi. Na mélodie. Makasi. Parce que na bana basi mélodie za qui pire Omega na bana basi. Mama Lomboto Ome a popo. Ome pendo za scope sobe. Ah non. Bato en tant que Omega qui bala. Lomboto Ome a popo na basi na groupe sans souci. Na Nadia il parle ngoma kala na image to ngeno so kondo mélodie pour une beach azaki na ba mesh moi jaune boando le safara simba ki boy yepe so ki pire na basi pe mélodie na mi bali penda ngizana kingai donc so za na cop ngai ba ke mélodie aéro sena soye boy single beti na place boy ba so de vita mona ngaza to zana ba to siki ya longwe ça senga singa na Hollande na rejoindre au mona bu mi ngape na bungi yo ne so media bu bunga ka ndo se tsinga ko libeti place mo be moi j'ai ali na kebwe moi boaka moi mala ka rabi mani mo petit nga dari penda mon créateur na moment ma voix salami une famille ne koti donc ezali penda bien alors on se famille makasi je me souviens encore to betara match moko na groupe sans souci na bana ISP entre bana ISP bana ISC boy bo se ni kolongo bana 600 c'est akufi asaya kusi inane to betara match moko na groupe sans souci na banana na terrain ya RTNC voilà mélodie a somi rêve 4 na ye to beta balé mélodie ka match ngote na mona ka rêve 4 ya pembe mélodie teleki côté tem ko na RTNC nga tema sima poto po na betara te pe ponga na balé pe na footer nga ine na même so be DJ de 6 francs de tricher ka na ba na footer na okumisa ka bato nganga match nzoka na ko pe me ate na tema sima poto atini petit manoto na chauffeur bien o mero bien on a kiro bete to kin kole on a azu ko ko mema na la ka bato na kota na RAV4 ngana yena petit na chauffeur on a ko se ko conduire pour me dire même mutu ka bien tant asme RAV4 même mutu ka bien to kena vilain qui a petit code de misimbo na banque atina porte-monnaie aye to kota na mutu ka bon to kin kole to kwe to kena ki tanto likaka aéro to lekino kingasa na suka aye bisko petit bil longola volanga bona mona liberté mona ndenge na kumbaka la mélodie au théâtre protocole mituke bien na komema na calme sans problème la bi mélodie na vanda li bosso mélodie pardonna les kananga sima bi to ba tena memara na bité mais na mekana sima les kananga sima vanda ce que na chauffeur li bosso mongo la sur net na mutu am point moi to ke peut-être ki aéroport ba bibo o ki ko le pego na bi oui mélodie pena comme no mema donc azalaki famille nanga parce que to zaki groupe sans sima to beta bal maye ko na longo lingai donc ce que doit na zaki mobile na ye na komona ngoma bete po avec moi si ma bete avec moi si to ko avec na kombo na Congo na pono me avec na kombo no c'est bien ngo mais to tia ko kende na ba relation ate to avec na famille yana leki ndenge bien ngai kutu grande sœur na ngai akufa pe asona me bibi shmale au grande sœur na landa avana on pas cousine nga na yolo cousine nga jina soutien pas kufa lisusu na me dia benga liberto zap na binonga na zana na yolo na terre kankar na veni waanga na coin côté na bien face wa Didier Lacoste
bana yolo ba fata ba dilo kosi le pas moins zakana na porter rouge na zana grand cousin ando futela wana banambaka ngombe banambi ngai ba bala na cuisine bébé te medio ya fufute parce que fufu belé semba kiteli bisobe ba bi medio abinga na ya fufute na bien na bossa na ki ba sommelier lipa to andi ko lianga na ye so de siko lianga ngi sala kaka ba sumba sanga to mela ba sommelier mwana pe vitalo me na ye siko grand scène na ko fa liberté bo bota bana kitoko na mélodie mono ya bien kabi ote moi sinanga te ba bi ha moi je dis bossa ba jepe na boyi bozo seka bozo yamba na difo benga biso bika moi te me di moi na bi me ba bité oh pire vient na kati dona ba ser na ba kanse me di moi sinanga poto kuma ki la 12 to yongwa 19h veut que na salon to ta TV to donc mais to sala ba je mais pas donc nazana tisuko nazana émotion makasi ko na te poto sola boye moni ko ezalaka parce que kabwana moto lingaki mingi eza facilité obungisa moto monaki lokola ndekono ya mwasi lokola lipasa na yo nazana pota na motema pota oyo po esila ngai nazosenga na nzambe apesanga motema makasi moto moso akoki kozala azobaluka na mabele moto moso avandi kimia boye mais aza na passe koleka moto amisama ya miso donc naza vraiment choqué nakomona puisque na veille ya pas que des points noirs ngai ne na flat wana tovandi c'était ba 19h na 20h 21h boye omoni na biso bato soki molimo aliwe epa moto biso bato tozalaka na bato moto akokufa lobi tozalaka discernement parce que po tozalaka bato discernement eloko monene même na bandako to tovanda boye soki mwana azoba likambo to papa to ndeko to mobali to mwasi na yo ozanga na discernement fo yokola maloba wana mpe otelemela maloba wana na bapriere mpe otelemela yango physiquement parce que pouvoir na mokili eza pouvoir eza na maloba comme l'homme n'est pas le maître de son souffle notre esprit eza réservé mpe kaka pa Jehova mais odi ayembaka nzembo moko nga azalaki na kososola te eza nzembo ya Shock Star ayembi wana aobongisa bilamba po fa ke ntongo aoklasi bilamba mwana na aye azoyemba medi ayemba kitoko medi soki azoyemba awa olobi mbili ya bele bato soki nakosi bato medi soki azoyemba awa olobi mbili ya bele ayembi alobi mokolo ya liwa na nga nkolo ya mbanga mpona yebisa yo vrai mokolo ya liwa na nga nkolo ya mbanga monima na kotika ya mwana na boti héritage ya mwana kombo ya mélodie nalela mwana nanga panika mais oui mélodie mto ayembango oui wana eza nzembo ya okesha ngai binzembo wana bia mto ayembango pe ya sona mais papa na biso nani Debaba avant nazonga Debaba tozayenga na mélodie na Super Lemba to kende Victoire taxi toté misi Debaba pas azalaki na sima mélodie à koti après na koti tshelo la mélodie na katikati Debaba boye mélodie benga boye liboso akoti mwasi mosusu po Debaba amane ko begeye atebisa bo artiste sans souci na abisi na presse comme makasi vraiment na talaka pièce moko ya nzungu zo yemba bien est-ce que un jour ko yemba telo ko Marie Misamo wana mabade baba ngana medo ya taxi ko yemba telo ko Marie Misamo abia po mete papa na yemba na ngai ya bio faut ça la penzambe faut ça ko nzambe nyoso ko dans poster ko pesa me na pete wana to kende to leki fiki faut arrêter to kende to kombiso kitaka yeno ya kitaka na 8e na kitana 8e biso ko na futa transport mais d'habiter te na futa pasteur mais dia futa le débat transport alors dia bazu numéro na ye a komeli biso la misi bible a komeli pe misi papier na verse ataka komeli numéro a pesi biso na mélodie bien boye ko mona ngai boso na posta to sola boye na interma tongeza la ka bingsa so certain dimanche pour ba clite ba 17 dans interma tongi boya to monana mais va be bobenga ngai mais odi kana baluenge na ye abungisaka numéro wana utanaka lisusu te bon na yebi na ka synthèse kana pesi même tant yebi nzembo abike mokolo ya liwa na nga nkolo ya mbanga onima na kotika ya mwana na boti héritage ya mwana kombo ya lokumu nalela mwana nanga panika
nalela liberté nanga bobila wana bwakinga nalela natiki théâtre na nani oliwa edinanga terminise tout le monde descend na se ya mabele o wana bongisa bilamba po akende Pointe Noire ntango mélodie akufi nazongisi makasi na bia biso bato liberté pardon ozozonga place wana mais kana ko expliquer bato clairement très bien parce que nzembo oyembesa nga pena bien te parce que c'est comme si net mélodie ayebaki liwana emo donc pesa ki message mombo oyo bato soso la ba comprendre mais kana ko expliquer nan qu'est-ce qui s'est fait que non mélodie a outa Lubumbashi aya awana kin parce que mélodie bato soto yebi mélodie as artiste comédienne asala ka théâtre copne yangwana boulone yangwana atika na enka kambala moko théâtre moi qui va na qui se réfugié donc on se réfugié na Pointe Noire wana question ya liboso to soto tse sous moi sous question moko boye il y a beaucoup de gens au bazoloba ebelé na liwa ya mélodie soki atika ki théâtre longa qui va ne kuna parce que ndio zolo baza muta discrétion maga boye ne ko aboyi ne ko partager na batou et ça na mutu moko Gilles Bavon paie son nom producteur a produira bino pe a produira batou ebelé alingaki pe actrice wana mususu mamisa à partir ya wana nde esalaki keno mélodie moni mamisa ba rosa mbanda tena mamisa na longweni ya wana akeva na Pointe Noire po makambo wana amona yango te yango mona kende ko se réfugier kuna atika na pe théâtre est-ce que c'est vrai les kambo eza bongo et puis les sous les kambo ezali mélodie il paraît que babotaka na Gilles Bavonte babotaki soki na garçon boye garçon na mélodie mutazo des net monet balobaka Jigoro dazaki net bébé butu na imo bazwaki tout c'est comme un niveau moi baboti garçon na comme luka botu la imo na atali makambo wana nyonso asangisi yango ndabi atika na théâtre qui va na place ville c'est vrai yoza bureau nous a mutu oyo tinde ozolo ba vérité nous avons posé éclaircissement par rapport à l'Ikambon. Vraiment bref. Merci na la bref parce que mi tuna yo tunyeze bele soki na bosa nyo rappeler musu pour pas ina kolela et pas ina koloba. Voilà. Papa Kondo Simawa Mba Kelbi. Pongi na kicha matanga bande kondo to ndambu e pa itoko yemba e pa itoko lela mélodie. Passer ça la passer comprenez baboni na biso tout bozolanda biso émission rien que la vérité bon mon émission moi ça la calme liberté za na cœur ouverte ya roloba makambo ya mo ba question auto tuna eza bino ne bosenganga na tuna ya omoni na zo tuna ba question aza mieux placé pour nous répondre pour nous expliquer biso clairement merci na yebi keno papa Métro Makengo aza attentif na maman Christelle bazolanda na papa Roger mon mavala na Nes Makia Didia Tabo papa na Jonathan bazolandanga na Laetitia Congo bazolandanga merci na bi ke ba question musu legma mission na boso no rappeler ngai voilà mélodie ke na Lubumbashi azaki na projet Côte Afrique du Sud tant que Lubumbashi azaki na mbongo na Lubumbashi tant on a Lubumbashi oyo yaki ko simba te mélodie asombaki bilamba ebele asombi bilamba ebele ba chemise ba body ya mibali ba basket ba jean azonga kina awa abenga bi liberté na ngena kina free seat mais ça pas tenu na zongi awa na zana mwana wata on a biso tanga butavanda avant na flat wana bien aké bilamba pa ko kabela kingaye après azaki na batu na ye abisa liberté lobi na tongo yaka na ekotsa bilamba pa batu na bade na defisa bilamba na nga oyo parce que yozo banga bio lingo mona na te pona makambo za oza toujours ya kobata en makambo pour on na luka zo mwana siko to tamba ne ote to no ga place na okeka na côté na tika mino wa bureau mino ndako na batu na déjà sina cible na benga patel Lubumbashi na compagnie qui a côté so biloko na ye après moi zo mbongo na miso watni ba mbongo na ye na ba tigo cash ba mpesa na ndo mona donc mais tango azaki na Lubumbashi kuna pona démarche na Afrique du Sud na ba nous so le bio non mobali moko ex na moko amelaki mbongo na boye en tout cas wana Dieu m'entend parler bako sermongo il malikambote ayebisa ngote ke ex na moko amelaki mbongo ayebisa ngote
ngai bikataki na projet kota Afrique sini na mwana ye le coup simba kitende. Donc à ce que moi je sache yango wana na yebi nanga te que mobali mwa melaki mbonga ayo singa été pour ce qui concerne Mamisa na Gilles Bafon Mambo na Mélodie Mamisa azaki moi chez Gilles Bafon Mambo moi ce n'est confirmé baboti oui Mélodie ayaki kolinga Gilles Bafon Sima tant on va commencer à filmer. Si j'ai encore une bonne mémoire, c'était le 23 octobre 2011. Donc, jour pour jour, le toqué 10, ça doit être 11 ans. Donc, c'est le octobre 11 ans. Dernier film, Mélodie à Selba Gilles Bafon Yangwana. Mais Tchétchéri na Kassavoubou. Éthiopie. Nangane Tchétchéri. Nakanga date le 23 octobre 2011. C'était à 16h30 au Yongana Moni Gilles Bafon aye ko pesa transport à acteur au Batba Panzana. Ngai moi nanga ote ko botama le 20 octobre wana. Mais dia bisingi libeti au sala film mbang mtuluka mbang matente au sala film wana na ken. Na côté film wana Mélodie nga fona kene mbangu na ndako parce que mutu ade fona ki équiper moi na madame l'hôpital. Mélodie azu $20 transport à Pesinga abi sawa pour mettre benga ngai ndingo lika kuna so ipe Gilles Bafon tika mbongo ya ba comédien ba transport ba tuna ba cacher na bango na oyo yo zo pa na ngai tant azo mene tu peux la avenue Victoire Gilles Bafon pa kota na voiture na bien na zonga sube retard. Donc on a dit kitambala na buyibuyi to sola na prince Victor wana ba tinga na zim moto ba bazungi tant ba moni Gilles ba zonga pas zo mbongo na bango. Donc au mona so mona Gilles Bafon yangwana wana c'est vrai ba no ifana Mélodie pour me dire c'est ma noir sur blanc. Après les gars qui tango mokeka ka Gilles Bafon na Mélodie et Sili nango dès dans les biso batuke Mélodie ayego zo garçon na pétrolier otaki Luanda assemblea ki RAV4. Oui, c'est là qu'il y a appartement qui est moins on a maître Toro. Donc c'est là qui mutuka Gilles Bavonté, nous sommes qui a moins été d'accord appartement, mais déjà à $350 par mois. Mobile, il y a pétrolier, on t'a dit loin dans ta somme là qui, dans ta somme là qui a 4 ans, tu as payé ça qui est garanti pendant 3 ans, puis à foutre une d'accord pendant 3 ans. Donc à foutre, tu as payé garanti à 3 ans. Pas à foutre sur pendant 3 ans. Si vous bêta calcule $350 par mois, c'est combien? Et d'ailleurs, bon, il y a producteur sur Gilles Bavonté. Gana ebi bandinga pe mingi men de soko tuni ba samba olonga o ya mutama sebe. Il pas avec prochaine Mélodie ebi makamna zo ba o. Mais il y a beaucoup de gens aussi bazoloba tant que Gilles Bafon koufi après quelques jours Mélodie yo kufa. Et loko wana bansolo ba Gilles Bafon koufi na maladie tozoloba et on m'a pensé que émotion peut pas akufa. Même Gilles Bafon koufi na sida te. Et nous, on a souvent parlé de Kambuya. Mutu ayebana kufate. Ceux qui mutu ayebana moni mutu ayebana sur un docteur. Eh, il y a qui ça sidate. Mais docteur vous appelle mon encasinaye. Docteur vous appelle c'est mec dans le bouquilou. Na yaouya père comme tout passe. On s'appelle au examen. Et ça n'a pas comme il y a coïncidence. Sans souci à Koufi, malas à Koufi. Tous les malas, mais c'est moi n'engaba tous les liens na terrain j'ai de na lemba. Sans aussi corner magité. Mais allez-y comprendre. Ça aussi soit fait un accident, malade pas fait un accident. Voilà, parce que coïncidence. Voilà. Déjà, pas trop beaucoup de mon papa. Tu comprends on est sikoyo, yo qui proche ya Mélodie Badiama. Relation ni Mélodie Badiama, au bazari na on a président Caleb parce que na di ouais Mélodie tout le monde peut président Caleb, combat président Caleb et bimi la façon moko boye. Mais quand on explique biso, ba te belé ba Holanda yo, et la question moko oyo donc c'est facile à répondre. Yonde mutoko répondre mutako remplacer Mélodie à Azate mais yonde répondre sur la question ana président Caleb Tukebana na Mélodie relation ni bazala ki nango oyo tant Mélodie akufi pas ba souci mo webimi yango nkondo na biso grand Caleb mbeki nzemba lobi dieme papa Laurent mokili oyo ngoya nzambe osala mabe bayina yo osala malamu batongo yo tokosuka wapi na mokili ezali pasi papa na ngai
ngai mwasi mobali ya Mélodie président na ngai tukeba na bienvenue Caleb mobali ya Mélodie président Masebe mobali ya Mélodie sikoyo ojise Mélodie ngo bobo chena ranini toza même na respect ya moninga te Masebe akina Brazzaville na Mélodie en maintes reprises mais so ba ye media lukanga vieux tour to beti poto Masebe to ba prêtre mo to c'est ça prêtre to na boko seka na to zeng piaka ba wala la hôtel moko kutu nambuta Masebe mais papa batambola te Caleb akomaka filme atunaka filme nzondik Mélodie lokola mais bato no sokola bengisa na filme na bango basi na yepe siko ngai natambolaka pe na lomboto te natambola na Ziza senga ngaku mukosu na Ziza senga to swana na ba 0-1 na victoire na Ziza Aziza kako ya biso ya kubu sans souci to swana film ko leki na transport ngabwa ndo kamona biso na ke matambo na ngabwa fion pa na matambo ngabe na binanga te na swana film ko bi swana sana bata TV mobile ya Ziza te fion so singa yo so sana be ba biso mobile ya Ziza binga mobile ya Ziza aiza collègue na ote fiena mtabi amuna kudu no bunda na victoire interprétation l'interprétation amuna nga Ziza to ndo sa discussion mo mke Amerique to do bunda na victoire moi c'est mobile pour ezaki mo tardif ndo zaki to ba collègue Caleb azan censé retambo na mutu nyonso alingi ngai mutu nyonso tout le monde a été belé présent mais lomba ko tambola na sio tambola nini bazaba basi na bango te bazaba président tout ça ba collègue siko tam so tambola mbali ba to ba homosexuel pe Caleb azan un rapport ya mabe na relation avec na relation mabe na leki na Mélodie te non tala nga na wa TVT so va dire que baba to ba linga Mélodie na teva mbala mususu na ko papa moko pe immature voilà balinga ebeli balinga pe bangote baoti tournage Mélodie na vina biso Sele Masasi Kabamba match à Renaissance pour Renaissance nous sommes bien équipe ami yibia so Renaissance ebeta batuma tongo ka ba terrasse pour no yiba mingi Sele Masasi na Mélodie ka ba mbale match Silière Renaissance beta sonné masuna vita na bosani ba botola ba chèque ba botola Mélodie téléphone ba kimi na fula baton mais président Sele Masasi Kabamba ndiko beta ba double en désordre luka ba mona moyibi ante ba kabwe na India ya Sele on a victoire c'est là que Mélodie a temi au sans téléphone na sere blamba kaka a mona full monsieur so ya moni moyibi yango mte benga téléphone yo Mélodie azwa saki na asimisa mutu wana teka na place pasai sati ya Luambo na full bataka kangi moyibi wana kangi téléphone nanga azio téléphone mi pas mi basé ba bien ba tout artiste ni ba beta mon mbala Mélodie a récupéré téléphone a bengia c'est na téléphone sur mon denu na moni na victoire osomona soki muta mona ki tangu Sele otambola Masasi a otambola na leki na ye na mwana ye Mélodie babani Sele pa le kaki osiko to tambola na bandi na so basité bandi na ngai to tambola susté to tourna to sisa ba tournage retard mbala musu nga combien de fois na kela na ndako ya Viviane tournage sili retard Viviane a bien mbote siko zali mutu sina kina ndako Viviane na lali na longa na tongo mbala combien dans super lemba na panga wana mais au monde c'est la famille quoi donc bandi bo ça ba spéculation botikango président Caleb ben boye bango oyo on fait l'émission oyo bo panzango partout article ko zala mobali ya Mélodie ni de près ni de loin. Merci beaucoup, merci vraiment Makambo Belé Zali Roswana Liberté et Bobby la main. Faut y attendre, il y a RT bandi balobara à la télé sur le temps donc des ala toujours to zoyer les sous parce que la matière est il faut bimisa ba matière qu'on laisse parce que mboka oyo zomona batoko bazomina ba whisky oyo ba ndia wacha so poisson retardé ba doit se bien te oui parce que mona muto la muna tongo na brossette ba ngomela whisky donc calories ne diminuer nerf d'autres ne sous bien te spéculation botikango non papa voilà merci beaucoup wana ezali Liberté Bobby la o azali qui est ouvert na émission sur la découverte o limbola bino toujours ba vérité dans le baka toujours Métro Makengo Tapis Rouge TV la télé de réalité beau continuer ko s'abonner na chaîne Métro Makengo pe mingi oui papa Métro te oyebi très bien papa Métro Makengo na Suisse donc il y avait Dadi Likambala Bansakala na yebi ngaku tunalingaki na za numéro no mena bengi otena bien on a TV boy na lobango peso tindelinga tindelanga mbongo ata $100 na zwa transport donc une cimetière na Gombe samedi oyo
programme na opesa na chaîne na yo papa Métro Makengo donc na yebi obani ko sunga biso lelo te voilà donc donc ceux qui opesa ngate na oblega kana émission papa Métro Makengo opesa ngate otindi ya meliango o quoi que ma samedi là on a besoin de code pour tala fo bana lemba tout pour dans la business esprit de fito tika ndeko na suna ndako na ya suka voilà papa Métro ayoki papa Métro papa ya bana wana licon na maman Christelle maman Christelle maman ne ba pasi ya bana yomdo maman Mélodie 9 mois pour maman na ngai papa kaleta tina mwe logo pour na transmettre tika ndeko na ndako na ya suka voilà merci en tout cas émission ça vraiment plaisir na bino nyonso bozola na biso en tout cas question moko parce que to kabwana liberté Mélodie toyebe na groupe sans souci malgré akoma ki na ye na banzonzing mais toyebeli na groupe sans souci mais c'est comme si groupe sans souci baza ko se pour monete tozomona mutu te na ba réunion loko tozomona kaka yo kaka mutu qu'est-ce qui se passe bino banda tomona banda président masu nani sans souci kufa poudre de chasse amona na kaku toyeba ka soute ko président ya groupe sans souci za la nani ni se makamba boye ko fala telema aloba mais yo tozomona yo ndem tozo tambola ozobima ozoloba ezani papa na mama to abota biso bana akobota bana mitano na bana mitano wana komona moko za kanda musu asekaka mingi musu alobaka te mususu alinga kotumbola bato mutu na mutu azana bizaeli na ye biso nyonso mutu aboti biso sans souci matia matondo mache pe aso mesika azali na makambo ya Mélodie bato bazotelema mingi ezali ngai na bana mibali ngai na Safari na mama Lomboto na Mirma na Flor Bangu excusez na Ome Apopo na 6 bato bazozanga na makambo te kolanda makambo na ndeko na biso atiki biso na ndeko na biso na Suisse Omega Kibala en tout cas chaque fois na téléphone kuna ndenge bosende ni bien que musika azana biso pembeni bon na koki koloba na place ya bato tengeli ngai kombote na loba place ya présent pour traiter na ebité azoya te pourquoi na ebité zo kansani ni na batu bazana ngambo na ye na ebi na ngai te mais na souci batu wat na so mingi parce que ndako na yeza ndako sans souci ndako sans souci de boti Mélodie mais ceux qui bazon mon attend en tout cas na za na réponse européenne certaine ebité moi j'ai fait l'essentiel pour être cher na Mélodie Badiama voilà merci beaucoup avant de clore émission si Régie héritier Zamba Montréal ce que to zonga na image to zo moi interview topé programme oyo président Oxygène apesaki tozalaki na bino na ezalaki dimanche réunion à lobby mona message oyo programme oyo epesamaki mpona mambo ya Mélodie parce que bato bele bazomitungisa ebembe umeli boye mais en image tozozwa extrait wana pour permettre beau comprendre biso na mito tala to yoka programme ya matanga Montréal soza d'accord nanga toleka peut-être à l'occasion matanga et bongi makambu et belé donc on est tali makambu tali prestation ya beaucoup samedi le 25 wanande bosambo biso bartiste comédien Tokoya pour rendre hommage digne mérité dans le biso comme l'artiste comédienne Mélodie Badiama. Donc déjà dans le cinquantenaire, l'esplanade douana à cinquantenaire. Donc déjà levé à corps de la mort de l'hôpital de cinquantenaire, déjà parti c'est 10 heures. 10 heures, tout ça déjà wana. 10 heures, tout ça déjà wana. Après quelques minutes, 10 heures wana, tout ça levé. Levé en autres on a vu ça. Toi cheminant accompagné par les artistes et comédiens qui te tiangwana. Tout ça il va programme na biso ndenge bomesa ndenge et les kaka. Tout ça li ngona kimia nyonso. Pena suka nango to memi nzoto ndeko na biso na ndako na ye ya suka. Donc na cimetière ya Gombe. Donc, le cimetière ya Gombe, ils allaient sika wapi, tokotika de biso Mélodie Badiama, na kunaye ya suka. Tu dis que cinquantenaire, et ça musika tena Gombe. Nous voulons artistes comédiens tous à la ébélé.
Voilà, merci Binomo Boyoki, Momoni programme Epesami par rapport à Matanga ya Mélodie. Samedi nzoto ya Mélodie Ekobima na hôpital du cinquantenaire, na morgue cinquantenaire, samedi Gozalawana. Donc bogozo en exclusivité, bogozo intégralité et Bembiona Mobimba. Il y a Mélodie na chaîne Abisso Métro Makengo Tapis Rouge avec votre représentateur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise Babi Yuma Bavida. Donc Babi la découverte toujours liboso toujours quoi avancer donc véritable tout babo solo bozon kana kati la découverte avec Giro JPM de la presse liberté tout comme vraiment na suka tous programme Yebisa Bisso il y a un mot de la fin, bon mot de la fin par rapport à l'émission. Tu veux participer à perdre mon toit avec cher et panayo. Il y a une famille et puis moi na attiqué nos moi na disposition ni bozu pour moi et puis au PC numéro de téléphone ba te belé parce que na pour ça numéro na yo pour na soutien moralement financièrement pe talara ndenge zalaka il m'a dédicace pour tout clore émission comme vraiment na souka ni kama na wewe loba pour na zala mokuse na Pesi famille merci mingi na considération oyo ba considérer biso famille artistique naye na considération pe biso de considérer bango famille biologique naye tozana ba moko ndenge CG na biso oxygène na tukolo ko pesa biso awa donc Mélodie okei ya solo epai na biso ba bantu mwindo epai na so ba bantu na culture bantu moto nyonso ya moto ekufaka kasi mato ya moto ekufaka te Mélodie ya solo tiki panika oyimbaki na nzembo na lela mwana ngai panika mutu yabi nzembo wana yazali kaka nzambe parce que ozalaki na chambre ngai na yo na mwana na yo ya mwasi Mélodie okei panika atanga kokende na nzoto ya panika te olingaki panika mingi kotie na makanisi na yo te na zolo ba Mélodie ozokanga parce que epai na biso bato mwindo tolobaka na bawe bayokaka mato ya mowe ekufaka te me nzoto ya moto ekufaka Mélodie pesa chance bato babokola panika zala moto na société na biso lobi panika zala moto kopesa biso lokumu na mboka oyo parce que ozalaki moto ya leta osaki leta otiki mwana mwana pesa moto ya leta nde ezala polele alors numéro ndenge ezali 097 00 57 247 numéro WhatsApp nanga yango wana 097 00 57 247 programme bolandi déjà toza vendredi toza na veille mortuaire na Avenue Victoire na salle de fête Gracia pembeni ya Bibi Play tokola la wana après les fêtes du corps ezali samedi na 10h na morgue cinquantenaire to keko kundande ko tokozonga na Gracia tovandi après ozonga na Gracia programme na peska na chaîne o na chaîne bantu so programme ote tokozonga na place Jamar na Yolo héritier watana ba robeta. Alors on a invité pe chaîne au président Makengo et ça bato chaîne no base la image. Donc après tokozonga na Gracia place de la salle qui fait mortuaire. Après tokolongwa na biso nion son famille d'artistes tokoya na Jamar si ki mwenza en diagonale na avenue Irumu place Mélodie Kola. Na place Jamar concert kozala wana mutako beta héritier. Donc pour nous lakisake Mélodie azalaki mutu mukete na mboka oyo programme yango wana watu baki ngo lobité azalaki mwatu bombango minga na émission donc ba ne ce qui chasse ba fatika Mélodie bato apoto wazana besoin à mon ndenge to la Mélodie to kozala wana na Jamara vers concert héritier Watanabe samedi à partir de 15h jusqu'à l'aube. Voilà, merci. Moi mbote na kopesa pesi mbote na Siro mafuta noko nanga na Londres na pesi mbote na mamaleki nanga Philippines na Londres toujours na pesi mbote na Adelar Boti na Anvers na Belgique na pesi mbote na grand frère nanga Fefe Nsuti nzomambo aux États-Unis d'Amérique ainsi que na mwasi na Nanette Musambo sans oublier Adri Chamoto maître l'homme qu'il faut à place qu'il faut na moi nanga liboso bébé Israël Vita Bobila ainsi que na moi na o Mélodie afutelaki mwa maternité bébé Falai Bobila tata mwasi akei moi nazolia te sur tata mwasi na ye président Makengo en tout cas mbele nango yoki naza besoin d'esprit de vie que na matina film zotenga mbongo na l'esprit de vie na équipe na bana lemba et koza malamu mingi tous les la Mélodie elongo et puis simbote no mega kibala na pesi mbote na patron ba catcher Vipère le mystérieux mobala Mireille Polo
napesi mbote na Sibolite Lokamba ainsi que na City Train, sans oublier Simon Ikanda Ntsunga na Ntsunga. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment. C'était là l'artiste comédien Bobila, donc Liberté Bobila, qui n'a à s'exprimer. Par rapport à yamba explication et bandek marambo bandek oleka boyoki nenga lobi vérité rien que la vérité parce que la télé de réalité to lobaka vérité bozu éclaircissement par rapport à liwa ya mélodie. Merci na bino so bolanda ki biso na chaîne na biso Metro Makengo Tapiruti bo continuer ko s'abonner et ça langa plaisir. Merci ba vraiment na tout bon na Belgique, France na moni @arongomba depuis Belgique moté Marien Timbombo na moni Lisette Molasoko mona bière de Lix babiso moni naza propre grâce à Laetitia Congo LM Fashion donc babi talaka Laetitia Congo à Kenda donc babi kalamik tazo kende donc Laetitia Congo autrement dit LM Fashion lay donc mon bière de Lix sans oublier aussi la blonde fashion depuis Turquie à Istanbul la blonde Molasoko merci Nabino Nyoso à Molasoko Nyoso merci à mon petit joyeux anniversaire à toi Cédric Bambo Tebele Botama Ela Munayo Cédric Balvi Mobile Moro Kitoko ya bien place to Melaramo Lora Malili Cédric donc Bambo Tebele merci à Elmara donc moi c'est mon cousin il y a Pembe Kitoko Bambo Tebele mon sima caméra Richie Kazadi mon assistant na mon Richie Jamba na montage donc vous consommez toujours émission, vous télécharger, vous aimer, vous partager, ça m'a plaisir. Merci Nabino, quant à moi je dis merci et bye. YouTube, Metro Makengo, télévision, na Suisse. Aujourd'hui, Wangunga Mimbot. Il m'a théâtre, Mana Mambot. Là, on a YouTube, télévision. Salon Flori. Roger, moi, ya fils lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala